Merci, c'est bien moi, votre humble serviteur, le pasteur Kossi-Léger Léon. Si l'activité du Soni Babeta Ponayo, et l'activité où Mabote Belé et Bikaka, la Simanango, et Kobanda le 9 octobre, et aussi la Kino le 13 octobre, dimanche n'a pas condé, et ça, petit Nabiso, du Soni Babeta Ponayo. Merci, pasteur de la foi, ça peut mon comme intervenant dans la carte du Soni Babeta Ponayo. Il est à côté, il côté aller ensemble, la carte de Soni Babeta Ponayo, au sous-thème nango, et ça, erreur grave. Babeta Ponayo, et ça, ma occasion, il y a anniversaire dans Botama le 10 octobre, na Botama le 10 octobre, et na wana nzamba ko ko tanga na makanisi ya ko sala activité, o to bengi na grand thème du Soni Babeta Ponayo, bongo ba sous-thème et variaka chaque fois. Bongo na kata ni oyo, mardi premier jour, il y a activité, ça, le 9. Et mercredi na ngoza mokolo anniversaire na ngai oyo na kanisa kana lelaka pe na sepelaka. Pourquoi na lelaka? Eza parce que je pusani mbula moyo bagisami soki nzamba tsanga na kufa na santa pende na zokolaka mbula moyo zo bakisama na zokende vers liwa na ngai. Pourquoi na sepelaka? Parce que mbula bagisami pe soki nzamba ebisenga na kobonga na 2019 na komi tout proche ya bénédiction na ngai. Papa nzambo azolanda ngai o nazo ebisa bino bandeko oyo na dati oyo bo se retrouver na kati ya Kinshasa et adresse eza moko oyo koyiko ya kolanda matière au Soni Babeta Ponayo si avenue we numéro 126 quartier 13 commune Ndili première entrée en Ndili so qui la première entrée en Ndili ba taxi ozo ke na route se commence vers route se commence au tuni à Reyanda so commune à Reyanda nde au côté biwa l'action avenue wey na église Antioche lio komona biso to soki complication au bengi na plus 243 89 52 667 plus 243 89 52 667 nde okoya to sambela ensemble longo et mbala musu pe nzamba ko beta lisolo pona yo. Merci pona batu oyo baza na Congo te bato baza libanda ya Congo baza na Europe na Amérique na Asie na Océanie bo s'abonner na Kilongo TV ko banda mukola liboso kino mukola suka ya activité au Soni Babeta Pona et okota na kati ya Kilongo TV so s'abonner okoyoka ba mateya nyonso oyo ngamo mukola liboso na kotea bongo mukola mibale passer de la foi peto okendaka bongo mukola misatunga mukola mine passer de la foi peto clôturer bokolanda ngo nyonso na kati ya Kilongo TV mais bo s'abonner na kati ya Kilongo TV pona ozwa mateya oyo bandeki no so pena mo ko bima ko sauver di kota Pamate pour maman la place la maman tina qui va faire un gango la qui personne ne met les bateaux pour les autres qui matin la pamba kaso qui mande pour la gango la bakangima na sama ngwe ya satan usana tele pasteur la dit azote ma bobo de la pour la montée pour faire la chinia usana tambi notre pasteur bien aimé pasteur la dit toko azote de la pour la tango parce que mon boyo poni na pokwa oyo kolo na vingi makopakoli pour kisi kwa la canal oyo kopakoli la libota na yo Seigneur. Olobaki na Ezekiel ouvre ta bouche bomonga na koloba kolo merci pour ya lo fongola monoko poyo merci pour la mafuta no ligola na yo protection et sécurité na yo kolo lokole komama ki obandaki kokita na jardin de l'Inde na pokwa po osolola na atana ele tozondimaka ya travers mongu ya pokwa na lelo okiti po osolola na biso ntango totika ngo na te ya kontrole ya bolingo mosoto tokwesi nyonso bapense ya moyini satana nyonso yaki mpona kotelemela mateya nyonso eyibaka message tozokwesa ngo na kombo na Yesu. Yesu moment de l'union de régner et de dominer la kombo. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous avons essayé de la définition monte comme on est sous pression. Ça va dans la pomme.
biso oyo aza na pokwa lelo esika oyo amen oyebi ntongo osambela levi na mutu na bamonitere nzambe akoki kopesa message moko ndeko moko amoni nzambe alakisi ye chiffre 3 mpe nzambe alakisi ye chiffre 7 oexcuse bablomisami na maboko bato ezala toujours na bacomplication nzambe alakisi ye chiffre 3 mpe chiffre 7 or 3 eza chiffre ya résurrection ya lisekwa e na pokwa lelo ondima moto moko nyonso ekufa api na ezosekwa bongo 7 eza chiffre ya accomplissement e nazondima moto moko milulu oyo kosila boye te sanke nzambe akokisilele bomongo songolo yesu kristo ya nazaret aza na bomoi yesu kristo ya nazaret aza nzambe amen amen salanga na mona loboko ya nzambe na yo na nyonso esama lokumu ezongaka epai na nzambe tika totongola maboko totonga nzambe pamba te nzambe na boni na lokumu tozala biso mokuze to respecte kota
lelo ezosekwa atombola kaka nzambe ata na kanisa ekona papa emakambo ezochange na kati ya vi na yo lorda lokomo eza nzambe makambo osaina lokomo eza ya kosite ya kifte lokomo eza ya kikotobe na ermite ya kosetima te lokomo eza ya kokosila te lokomo eza te lokomo eza te seigneur mais lokomo eza ya yo yesu kristo eza ya lokomo eza ya chanson akoko lelo service ami ya mokoko ase nzambe okosaka te nzambe abibili oza pesa yaka bibana zaka za pesa okomani te okololenge moko lelo lobi mpe ibela libela okakola kosika nzambe Alléluia. Nzambe na pambola biso. Thème alléluia sali. Tes ennemis feront une erreur grave. Est-ce que vous pouvez comprendre? Tes ennemis feront une erreur grave. Bambuna na yo bakosala erreur moko grave. Et puis na poko lelo moto moko asala erreur moko grave pour yo remplacer esika wana. Ah, moto wana comprendre ngate. Na bilelo eza na chef moko bana na compagnie oyo fale place na yo ya panda wa bana opeta mulayi siko osala erreur moko grand pour yo remplacer ye que c'est numéro une erreur grave doit pour remplacer ye papa je donne sur combien d'années 1 Samuel chapitre 13 verset 9 kilo na 16, putain que ça pour nous l'aller. Mon seul temps on va attendre verset 3. Ceux de commune à verset 12, on va faire le mot, et on continue le temps. 1 Samuel chapitre 13, verset 9. Totangi na Congo Jésus-Christ en Nazareth. Amen. Je le dévoilé. Alors Saül dit, emmenez-moi à l'Holocauste et les sacrifices d'action des grâces. Et il offrit l'Holocauste. Quand il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour les saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient ensemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi. Je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Seigneur dit à Saül, Saül agit en insensé. Continuez. Tes ennemis verront une erreur. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé les commandements de l'Éternel ton Dieu. T'avais donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point.
L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait demandé. Puis Samuel s'éleva et monta de Gilgal à Gilgal de Benjamin. Saül fit la rédite du peuple qui s'est trouvé avec lui. Il y avait environ 600 hommes. 600 personnes. Saül, son fils Jonathan, et le peuple qui s'est trouvé avec eux avait pris position à Guba. Merci, monsieur les amis. Soit 2 Samuel chapitre 6, verset 16 à. 2 Samuel chapitre 6, verset 16 à 23. Commissaire qui est 2 Samuel chapitre 6, verset 16 à 23. À 23, total la Congo de Jésus-Christ à Nazareth. Amen. Comme l'âge de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fils de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant les rois David sauter et danser des elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on lui amené l'âge de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David David offrit devant l'Éternel les holocaustes et les actions de grâce. Donc David y a joué le prix des holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Continue. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fils de Saül, sortit à sa rencontre. Il dit, quel honneur aujourd'hui pour les rois d'Israël, c'est d'être découvert aux yeux de servants et servantes de l'Éternel. Comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton peuple et à toute sa maison pour m'établir sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que je vais danser. Je vais paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai à l'honneur auprès des servantes. Quand tu parles, oh Michal, fille de Saül, du point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. David mwana na ositile trône bokonzi ozonga kaka lelo moto mozosalela akokota te po ke bokonzi esaleli ezonga te mwana Saül etokoki kokota te bakobengana ye bakoremplace moto mosusu tezelingi pero inere na mesa moto moko elemi na kosalela po babengana ye yo remplace esika wana moto na kosa esika na bainjustement afanda
n'a pas voulu Zambo à Pessinga Pema. Et papa n'a pas été qui a ça avec pasteur Majero, la conférence de Pisa Bisso, il y a aussi un Zambé. Merci à pasteur Hervé à tant de programmes, merci à la donateur, na Bingo Mébile Bisso, Nazar qui connaît ça, merci pasteur, révérend Tima Moïse. Na maman Christiane depuis mon affaire moyen pour la voix kaza meza mapa mon bino ne ko Christiane oza avanza mapa mon leo pakaji ba sela na bi basela na basela na nyonso na ba servant oza na funza ba la pa mon bino tobi banguni na yo ba kusala erreur o izaka bino lobi ejupa na Israël ba pandi bon ba Philistin ba yaki pour undisa Israël. Or, Israël, peuple de Dieu, peuple choisi par l'Éternel des armées, peuple osant la pona, peuple osant passer la confiance. Israël, avant de temps, on a mis peuple osant passer ça. Parce que les hommes peuvent aller solo, n'a pas qu'on a bango, ou de temps, il y a Adam, et plutôt, temps Abraham, Asa Alias, Adam, Isaac, plutôt Abraham, Isaac et Jacob. Descendants de l'Union soirée comme l'Alliance Mala, dans ma cabosa avec les salons. Israël a été posé à roi. Parce qu'il a posé à votre roi d'Abisamango. Peuple Oyo, Babilouké, qui a voté à Abisamango, nous avons pas fait comme le roi salut, la volonté à perdre, mais la volonté à s'embêter. Et ça, on continue à prendre la place dans l'eau, la volonté à s'embêter, mais la volonté à monsieur Manganga. Et ça, moi, si vous apprendre à l'endroit de la sang que vous avez, ça que vous avez dans le balwana, dans le volonté d'embêter, dans le volonté de vous sauver le bagage. Moi, je vais apprendre à volonté à bateau. Parce que bateau, ça a toujours des rêves au grave. Parce qu'on va la volonté à bateau. Développé. Israël n'a pas de piqué. Puis nous besoin d'attendre, parce que si le message n'est pas dans sa main, alors on ne peut pas abonder. Parce qu'il y a une importance à ça l'offrande de Babitomba. Moi, je suis en train de me faire. Je suis en train de trouver un terrain. Je suis en train de faire au monde. Je suis en train de faire. Pour ce que vous allez réaliser, je suis en train de faire. Je suis en train de faire 300 $. La démission. Na biloko les apôtres dit mon moko ebika. Attends mon moko ebika. Donc on a c'est au prendre eux, na sacrifié mon on a essayé de mon son le pagan. Zamba otikate et nous autres mettez ça mais pas otikangate. Bana Israël bazaki na consigne on ceux qui tombent, il faut pas ça l'offrande. Parce qu'il va y avoir l'importance de ça l'offrande. Si vous prenez Samuel, pour ça dans l'ensemble aya kotumba mbeka pour Israël on a bitumba. Puis le peuple bazaki tene peuple Samuel bazaki moi. Peuple va tenir béni. Peuple va de la Samuel ya. Tout le monde va de la Samuel ya. Kuna pe banguna baza kopusa naka. Samuel a monter ma moto. Atani bazaki mo mingi, groupe mo ya 100 personnes akei. Abandi ko banga. Bien aimé, Zamba ko panja bato mususu o baza, basimi benediction yo, ba ko banga kana nzambe na yo. Pona yo oya ko confirmer maloko moko ego changer vie ya bato. La montée m'a accueilli. Bien que vous allez précéder la vie, mais elle a prêt. Batou mingi ba bongisa o nzamba bongisa bona bango parce que bazaki pressé, mais bazaki prêté la vie. O nga kosi, nazaka pressé na vie. Ba o ba les attendre na bango. Nga pe nazana attendre na ngai. Donc on attend na za prêt et dans le parle na rien ngi okesana ba nyonso. Parce que nazaka prêt. Mais bato bazaka pressé, basi ma touche. À cause, il y a un qui va avancer. Samuel a dit Samuel a dit au banga. Samuel a dit au banga. Banga dit au kinde. Banga dit au kinde. Si on a risqué, on va au bêta du soir. Abeli, papa y'a un béga, paye yémika. Ati voilà, roi Abosani, qui est ça, on se les a y a été. Bien, mais qui va m'accamer sur où est naté? Amen. Mon Seigneur, nous avons so inano. Église est reconnaître que nous avons so pas quand nous avons précédé. Moi, nous avons quand la situation est ok, bah tout le monde m'a appelé le roi Saül.
bazo céder à cause ya elle mali ko kusana attendre que elle kusana maintenant son engagé mais pas mutu moko parce que ki mkono na koma nango c'est non risque na pas la terre bien aimé ceux qui nzambe atika ki on kipezo tika bitina parce que volontaire ça veut dire qu'il va j'ai ça ni babala ça la tani ba ko kende ba ko kende habiter à côté azui oya yeta tomber bato mingi basala élève drame na mabina bango à cause ya kotala entourage na bango atali na nzambe basala nzambe à cause ya entourage atali ke na zela na nzambe mais atali ke ana cause ape so matelo bobo ba bakwe au kokwe ngo la setting des delivery à cause ya makambo mutaona na tebe à cause ya makambo mutaona kwa mususu mamusu mutaona ngenda na profondeur et dans bato ni monisa pour que makambo ça mais là on a mutu mo babité na ke bozandela mukusi à cause ya bato mutake kota loge le bi ba condition comme belé le bazo dia na dimisese bazo kufa je disais kota te a ils ont poussé déjà kota les gravité on va dire a j'ai poussé na luka na bien ceux qui va loi établi zamba kabola yo ceux qui peut ba nyemo tata mo de la prière et zamba au salon ngolo bato mingi bakonda mabala na bato bakanisa te na bato balinga te parce que atali ezopusana bato bazotika eza bazokende oyaki nga likuta mbalaki nga na otika kaka nga moko bakamanga nyonso babali nga na otika kaka nga moko bien aimé libala eza nango séquence teke moto akokota lola mais lokola eza na vie présent tokosongo sensible tokobala samuel atombi mbeka tokaka silisi kotumba mbeka samuel ye wana ye Samuel dans le monde Samuel a poussé les portes à Samuel mbote. Na kata kama ye Samuel na tumimbe David Samuel atulie nini osali. Pepo na nini osali bo. Samuel disi na mona ki bato bazo poussa na bazo sila pempenganga bongo ba Philistin pe bazo poussa na bani sete ba kobeta biso. Bien aimé. Tala erreur grave. Olbe nemi na ba osala na poko lelo. Saïd alors que moi si ici ça me l'a taillé ami yo wajina qui est censé na musoba un essentiel c'est quelqu'un qui n'a pas de sens mon toi zo va vite ma bossa roi ami essentiel à cause de la pressée le roi mo ça les na bina yo pour asimaika na bina yo le roi moko o ya kanga libota kota tata ko mona bino azo ça les rêves voilà si kana tama kanga bato mususu mais azi kombo na yo akomi on peut ça kanga bato oh na ko le ko sambela et tant ko sambela moto nzambe zo kita et to bakana kombo na yo te mais na bato nyonso oyo batiaki na liste akon na yo et le numéro de les rêves bato bato kango la ma akon na yo et le numéro de les rêves bato bato kango la ma axe origine qui est censé Bibelobi Saoul abandi koloba tamu samela kokende sema tika kiebomote afisu samela benile na moko nteke zonga tama benile Bibelobi elamba Samuel ekatani deuxième erreur grave le pas deuxième erreur grave et puis deuxième erreur grave on est ba muno sedani tamu yeba Yesu te ba ba liayo batika ki yono na bio mwenye va ba ndio na tamu na leki amena masanga teke kwa msuku wazo to masangi ngomie kwa la kwa kesi makora tamu no yeba Yesu te tamu ndo sango kinduma kwa batiko za nunda malali kwa ke kinduma na yote benina sida mais kwa Yesu Kristo panda tati na yo et si on yeba Yesu Kristo banguna no basale ya kwa masanga ise batika no yeba Yesu et Yesu Kristo na dada kabaki ke na kozana na yo timo suda yetenge na kotika yote Yesu kotika yote basala ni yeye batika wale kwa Yesu Kristo kwa mfili na yo Yesu atakati na yo hapo sana makati na yo Yesu atakati na yo hapo sana lelo na yo Yesu atakati na yo hapo makofi na yo na kwa atale yeye na kwa atale yeye parce que Yesu atakati na yo mtaoza force na yo yona no simba bia mwana Nzambe to comment ben touchable parce que to comment ma oya Nzambe alléluia bible dit to toucher ma oya nani te ya Nzambe te
Mokotolamaki Yesu Kristo pour le mobile Nabiso, Molimo Santo a parlé qui sont en fait de pour témoigner que ça en Zambé. Et le corps comment en Zambé, to comment intouchable. N'a aussi ma vie na yo. So va poser na si ma vie na yo sa dynamique. Et ça côté de la main za ka na ye. To na si ma vie na vie chez za ke ba za na za ka na ke ba. Na zo bunda te, na moto za na na zo bunda. Na mo ba muna na yo, ba za na ye le ba tika yo. La kati wasamele emisiye promesse amele emisiye nzambe anai kokomisa trône na yo makasi mais à cause de règle grave osali yo nzambe abwaki yo mpe aponi mokonzi mosusu oyo eza na shwa na ye soki same baponaki na volonté ya bato yo nzambe azopona na volonté na ye nazomela davidi moko na pokwa lelo nazomela davina moko na pokwa lelo ana shwa ya nzambe moto ozama opona moto okolesa bambina na ye nzambe abina Samuel abina Saoul bokonzi longo na ndako na yo na 1 Samuel chapitre 2 verset 6 c'est ce que batangi biso acte la bien c'est zongi acte on est symboliser que ça Nzambe ekendaki ba Philistin bazoka donc acte zongi David a bon avec parce que usa kufaki et David a sondoli yango donc acte zongi na boka David et le na boka Obed-Edom et ceux qui ont beaucoup David. Bible le dit David a mon arche côté à Mani Kobina. À Mani Kobina. Moi na Saül, mon tosi va la kena takana babo. Tala ennemi aux amis takana babo sanere. Ba la kena ye. Moi na mo peka David mtabala parce que dans mon mara bolé ça pesa moi na wana. Abala kaye. Bible le dit moi na zota la David na spenet. Atanabiye roi la tinga tazobina. Digo ça va ngamba na ye. Azobina le ça va ngamba na ye. Bato bationa bato mobina liboso na Nzambe baosala erreur parce que baotina libolo ekokunda bango moko. Bible lobi David asisi kobina kabuli mapa kabuli gato tama sisi badi kopambola ndako na ye mwasi na bini mpe kopambola ye mc mika mwana Samuel yo otikala kokotaka te soko koti bokonzi atata na bino ekozonga na nzela mono na kopesa yo jambo lote la kokota te tala pesa de nini bo sene ke lika mwana Samuel kokota kate na kama la moto moko moto akunisaka ni bala na yo awabira ko basema mobali na yo te pour ça koti na usafi kwa hiyo pana ye era salaki azokulisa mtemi ya Mkristo dibale ya Mkristo loko taona na Nzambe Yesu Kristo na Nazareth azokufomeje ile moko amvutime utipa na Nzambe. Tara si kwa kumvuta kwa Nzambe kwa mvuta watu. Na fuli mo pepa mvutima. Na mtu yosa kumtarapi na yo. Na sasa kwa sisi kumbelo. Mtu yosa kumtarapi na yo. Hata atakapo na yo. Hata maneno na yo. Hata maneno na yo. Hata atakapo na yo. Hata kumtana na yo. Akuye mo pepa mvutima. Na kuye mo pepa mvutima. Na kuye mo pepa mvutima. Na kuye mo pepa kosa na madina avyo. Akokwea. Kwa kosa na sisi na yo. Akokwea mali yako kwa pekee. Kwa sababu ni muulize wana zoea. Yona nisima binaka almakeli yobo bota kate stérilité wana ata basi passer moi na muya tie loko kwa manya mame atika la bota te so ki ta porter et c'est que professeur Nzambe kini ni mwe ya Nzambe ko chouete la Bible mais pour la muna na ko sale le baba muna na ko sale tes ennemis verront une erreur pour eux aussi c'est des situations. Celui qui nous suit dans 1 Samuel chapitre 16, tu vas dire verset 1er, ça veut dire là, Nzambe, et si on l'a dit
Et si on voit qui ça qui salut. Mais n'a pas remplacé mon continuant là. Ça veut pas y quand vous savez la zone de la peine en Zambé, à son père à cause de l'œuvre grave, oh ça y est, ça n'a qui. Ça me fait ma vie au père de l'Indonésie, à l'Islamien, aux autres ma ligne. Même si mon nom n'a pas le nom, qu'on va ma terre. Mon père peut s'en avoir la zone à bon mourir. Mais il y a que je fais que les gens se marient. Mon père va dire non, on ne peut pas dire, il va dire maman, on va dire maman, on peut pas là. On ne peut pas ma ligne. Il y a que l'on est là, on va parler de rien. Akopesa lukongo ya kulia ya kutani sabana ya kukuna ndako ya kusoma lupango ya kusoma ndoge vile akopesa lukongo ya kusoma kwaya osoma mbakani alele asolela nzamba yisi yosolela est-ce que les sécurité na boka sayo wako watu bakonaki siko na volonté na ngamoko esi na konaki ko kelino na kota isa au moins on voit mon aussi la connaki mais avant moi à mieux la répéter et c'est mon montant de l'eau parce que nous avons besoin de visiter mais nous avons mieux la répéter David a été arrêté ça veut dire qu'on a roi à tout même méga mais David mon 3 ans vrai roi na volonté de Zambé en 4 ans David moi en 4 ans on va continuer à battre va venir à mon été bien aimé ville là ils ont le chantier et puis sur la station bakanga batol pembeni pembeni et que vous avez soin tout comme la sanité mais makambo wasa na kati wana mtu mali bango ezaki mtu kwa kwa na tola ya chacun seni asisulaji na hivi wana ne bakangi bango tamemo ngo kote kote e kote zelo na kati zelo anga ba koto makalo malembe toba tunaona mandanda oke na kati kuna bate fondation moko bate sitana moko na kati wana bavi sasa bazotaka malembe mukolo musele kosila balongole mandanda mubabike ndako ndia kitoko bata mikoye vile ndanda kwa kitoko wana kwa madebuite mobite kwa debuia ngo kwa leo ndani kwa mwasi ndeko mo belinga albina na français nyonso atali ba communication akominga passer qui est trop mignon albina na français que tu es trop mignon français moi na poto pe kitoko wapi je suis trop mignon na disons ça pose akala ya ba photo ezaki so tale le libo o tali mo biki ya monter le non je suis trop mignon amen na kaisa mkolo chanya ni sema na boga na kopeke ya sherehe za kwa fete na somi namba siko mwana mwa saisinga tu trop mignon donc monsieur merci mais attention amen ne va pas vous dire comment on est là mais l'homme vient yako kama sujet à débat tant que les qui va dire télé wana tell na ren oh yete ya saka pepe kasi na bata pembe mais ya ataba pieto ona mwana na mutoka yeko yete baba yeko yete ezalio on a changé. Moi talon, de la salata. Moi talon. Pas de James. La fille j'ai mis la renforcer la carte. A dit moi ça qui moi les net. Moi j'ai laissé passer pour ça. You are the king of the débat. Ah, il y a le débat qui va ça bien moi. Pourquoi citoyen billet? Maintenant, il est surtout de manière bien à moto. Mais la carte Jeep, ma monsieur est en été. Le mec m'a dit qu'on est sur la Jeep en haut. Le mec m'a sur la Jeep en haut. Ah, et c'est qu'il y a rien. Même si ma c'est l'autre à la nana. Le mec m'a dit que sur mon soso. Moi, maman a permis ça la matinée à votre temps. À cause, il y a rien à venir à yo. Va vous changer la place.
Et ça, la famille n'a rien dit, il a été comme les autres gars. Ok, nous avons fait dans les solos à cause de l'élève grand bien mon tomo saladier. Et c'est un moment à Botangaï. Et c'est un moment à Botangaï. On a un certain nombre de gens qui ont l'Assemblée. On a un certain nombre de gens qui ont l'Assemblée. Ça, il y a un peu de bana. À mon agabana, Eliab Nanga, Jonathan Nanga, Abchama Nanga. Mais David n'est pas saladier. David n'est pas saladier. Attends, pourquoi tu as 5? Il y a David qui est le travail. Nous avons David qui est mon boy. Na koka lelo. Tata no pedi a mele teo sa mon compte. Si kama tino na samba. Je mo tata sa ipege grand. Atini mo na kata samba. Moto ko sa mon compte tini na samba. Oso mo na ko souffrance le ban sayote. Le sa troisième jour à Seigneur na biso. Et ça mo ko via mo mo zo c'est quoi. Na ba timi. Si ba ko manga miso. Na ne ko mo na ko minga miso mo na société. Babominga mon côté pour nous gagner ce qui s'agagne. Babominga miso. Miso vous allez au piercing de balle. Mais va piercing mon côté que ça va déballer la tête. Évidemment il est sur les bâtiment taille. Mais c'est non les gars c'est Yesu. Ba petit sur la Yesu. A dit ah, faut la gamme. Abi fils de David aie pitié de moi. Avec Yesu na combat de révélation. Yesu ici Bartimée. Bartimée. Longo yaka. Tant qu'on a bien la Bartimée, on va faire ça Bartimée pour gagner. Yo. Ben il va s'en faire pour empêcher pour gagner. Comment les a prié pour là? Parce que pour empêcher pour gagner. Mais quand il y a ça fait Bartimée, quand on va faire ça Bartimée, bon faire prendre courage, mon content année. Ah ben yo, Bartimée de qui qu'on fait dire papa. Bartimée pour colonna, sécurité au fêlé, un avec, parce que c'est la sécurité pas bateau. Parce que yaka, mon content de nos habiter, n'a pas qui est bon que ce nous est. Habiter, n'a pas qui est bon modèle. Il faut nous la manteau, on a lati, on est différent, on va avec, sur la salle du manteau, et la salon du matin au pita, à le mot du manteau, n'a pas pas le long, manteau c'est le même point la guerre au Colombo. Parce que mon tour n'a pas parlé on a eu pour faire le séquence. Yesu azali na bobo kinolelo azali kozala te akufate Yesu azali na bobo kinolelo azali kozala
poko lelo bana royal eza mpona yo. Alléluia. Béni nous ça les rêves. Oui bien. Bakani moi sinon commettre qui adultère. Asali kindumba bakani. Mamimi. On leva la vidéo de micro comme ils pesa. Baye na eti pas monter ma bien la grâce. Et la grâce c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que moi ça qui adultère on voit qui est. Yesu afanye nini nasi? Yesu afanye. Baki mbeba mwito ba. Moto sasa ni adultère kwa kumaye. Yesu afanye kukumba. Yesu afanye kukumba. Yesu Yesu alipo kwa makamanda kwa pasende ndani nyoto sana hii kwa Yesu atali wabalami. Vous savez bien grave. Ce qui Dieu va dire de la Moïse, moi j'ai la grâce. Le roi n'a la grâce, moi aussi. Oh non, ça ne se fait pas mal. Yesu a son ici. Mais Yesu a tellement menacé. Quand Yesu a tellement menacé, et ça m'a commencé dans d'autres lacs de la vie. Et quand Yesu a encore les Moïse, dans le monde, on va dire que c'est dans la vie. Ora wasai na manaje. Nasoma fonction ni c'est quoi kati sika ko. Nasoma facilité zo ngoma. Sabe kwa leo ndio mwisho kata wa kwa sisi. Basi ndio. Ora washanga na mambo. Ile ndio wasai na manaje. Hallelujah. Mama sumi leo kwa kwa seko na leo. Ndio kuna misandi ya nyuma na biso. Baba kitamu kekuna. Eza kuna misandi ya nyuma na biso. Et chiffre 3 est chiffre de résurrection. Dis-moi que je sais quoi le nom. Moi, dis-moi que je sais quoi le nom. Dis-moi que je sais quoi le nom. Alléluia, Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous avons passé pour nous présent. Nous avons passé pour nous présent. Et là, les gars, parce que là, il y a un choc qui a été dans les yeux. Et là, les gars, parce que salut c'est pas quoi qui est. Mais David a un catastrophe. Et ça ne mon avis. Il y a un peu de l'eau. Et comment il faut la catastrophe. Et le besoin de panneau royal. La catastrophe nous a loué. Papa connaît ma puta. Nous avons la panneau royal. La bataille n'a pas. Nous sommes dans le bouillard. C'est la carte de victoire. Et nous sommes crié à ban. Nous avons fait ça au ban. Ils ont la proposition de Banam Boka, ça va se passer à Nyoban. Ils sont partout à travers ma image hall, ça va se passer à Nyoban. Merci Saint-Esprit. Nous sommes dans le Congo, nous avons mis un compliqué à 4 jours passés. Avec Akibino, avec on a commis un dossier à Souka pour nous en Mikanda. Comment nous allons monter? Comment nous allons monter? Comment nous allons monter? Comment nous allons monter? Nous avons dit ça nous avons aussi Ada présent awa. Nous avons fait le 4 jours passés dans notre Mikanda. Nous avons fait un zéro pour pas le monter pour nous en Mikanda. Salut. Papa qui va remplacer David. Et là, on va mourir là yo. Pas on remplacer yo. Tala. Et là, on tombe sur un animal là yo. Avocat la mobile de l'ingala. Donc avocat la mobile là yo. Pour y aller vivre avec l'ingala. Pour va venir yo remplacer les cigars.
que ça me passe. Bien, bien, Seigneur. Choix Nzambe et Zamalam. Makamoni Chandobi. Ce qui nous fait ça pour nous faire dans les soudés. Oyama Christ, on va pour le mon fils, c'est le plus bon moyen. Makambo et Zaba Makona. Neko to sumana. Na ina sumana sino muri mu santo. Sino ya ma Yesu Kristo tena bomo na yo. Tomba ba ndo kuni siku sana. To sumana. Pourquoi quand on a kata alliance avec Nzambe? Sino ya ma Yesu Kristo tena kwa kwa bomo biso tomba lo kuni kolo. Sino ya ma Yesu Kristo tomba lo kuni kolo. Merci. Moi ça fait douter. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Quand on va demander aux hommes qui sont katika adoration, Dieu se tombe la main au rigolo. On se tombe la compagnie Jésus Christ na compagnie. On a la théorie. On comprend ni. Maintenant on tombe na Jésus Christ, on connaît l'alléluia.
nzambe tala nipata kengo makambo sana tokoma maboko likolo s'il vous plaît muzaba banda telema s'il vous plaît nzambe abanda kosekisa makambo ebele onction ezolata mabie matebele lipata ya kengo mon esprit de monde ezotika nzoto na ndeko ezokende omoni makomplikation ezolonga bututu ezolonga tala lipata na kengo ezotambola tala kengo nzambe ekiti 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 toka na vitu nako tuandike na namba tala kengo nzambe ekiti makote zoko mama nisimo huyu nakata wakunda toka tuandike kwa tuandike na namba tala moto tala délivrance ozo kantate teyana bazosala yango lipate kiti ya kengo na liloge onction nzambe sika na kati ya auditoire na liloge onction nzambe na kati ya auditoire na liloge onction nzambe na kati ya auditoire na liloge onction nzambe na kati ya auditoire lelo sayo zatinga plate pa na yo makolezo ko patela prophesia ke na yo na sayo ko makolezo ko patela prophesia ke na yo makolezo ko patela prophesia ke na yo lelo sayo zatinga na sika 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 sayo zatinga na sika
ezala ndeko mosi mpe apalitia maboko lelo onction nzambe ezomema yo ezopasi na terre ya profesia ya vila lokola yo si esepi nzambe azopalisa awa gloire ya nzambe ndenge ezokita etant okema nzambe ekita mino mabe ekokaka te naolobela david mona poko alobi david namona poko ya lelo ozokotana kema nzambe tiaka maboko boye loba nkolo yesu kristo ya nazareti ngai naye liboso na yo memanga na terre ya profesia ya vila ngai makolo nange ekota na terre ya profesia ya vila ngai tia maboko boye tia maboko dikesio moto avandaki na place ozotinda lelo parce que makolo nyonso kota na terre ya profesia ya vila lelo tala onction makasi ezotambola tala onction makasi tala onction makasi moto alingaka onction nzambe azokommunike onction parce que onction se communikaka tala onction makasi tia maboko na direction malamu tala contexte ezosala molimo mosantu azovisite bato tala onction makasi esopani ndeko akosupporte yango te eza milimo mpe te akomata kopumwe parce ezopana ezo na terre ya profesia ya vino makolo ezokota na terre ya profesia ya vino makolo ekota mafuta ezosopana kati ya victoire ekota na terre ya profesia ya vino makolo ekota na terre ya profesia ya vino makolo ekota makolo ekota inya na terre ya profesia ya vino ekota maintenant onction na terre elembo nzambe ezitambolini makolo ekota na terre ya profesia ya vino onction nzambe elatale omoni onction esopani mafuta ezosopana ezoganga délivrance eza oyo okanisaka te mpo moto akoya yango te délivrance eza changement état négatif eza oyo eza positif yango na délivrance makolo ekota na terre ya profesia ya vina fonction nzambe ezaka écoute. On a pris cette force pour les autres. Nako bakona na bino nyonso esika moko lelo yoso bima ndenge yoso bima zobisa mande kona yo ndenge yoso bima ndeba
Merci, c'est bien moi, votre humble serviteur, le pasteur Kosi Lyon. Si activité du Sony Babeta Ponayo, et activité où Mabote Belé et Bikaka, la Simanango, Bekobanda le 9 octobre, et aussi la Kino le 13 octobre, dimanche na Pokwande, et ça, petit Nabiso, du Sony Babeta Ponayo. Merci, pasteur de la foi, ça peut mon intervenant dans le cadre de Sony Babeta Ponayo. Il peut écouter ya to côté aller ensemble na kati ya lisoni babeta pona yo au soutien nango eza erreur grave babeta pona yo esa makano occasion ya anniversaire na ngai na botama le 10 octobre na botama le 10 octobre et na wana nzamba ko ko tianga na makanisi ya ko sala activité o to bingi na grand thème lisoni babeta pona yo bongo ba soutien et varia à chaque fois bongo na kati ya nini oyo mardi premier jour ya activité eza le 9 et mercredi na ngoza mokolo anniversaire na ngai oyo na kanisa kana lelaka pe na sepelaka pourquoi na lelaka eza parce que age pusani mbula moyo bagisami soki nzamba tsanga na kufa na santa pende nazokolaka mbula moyo zobakisama nazokende vers liwa na ngai pourquoi na sepelaka parce que mbula bagisami pe soki nzamba yabisenga na kobonga na 2019 na komi tout proche ya bénédiction na ngai peuple nzambo azolanda ngai o nazoyebisa bino bandeko oyo na dati oyo bo se retrouver na kati ya Kinshasa et adresse eza moko oyo koyiko ya kolanda matière auditionné babeta pona yo si avenue we numéro 126 quartier 13 commune ya Njili première entrée ya Njili so kitila première entrée ya Njili ozi ba taxi ozo ke na route Sekomaf vers route Sekomaf au tuni à Reyanda so commune à Reyanda nde au côté biwa l'action avenue we na église Antioche leo komona biso to soki complication au bengi na plus 243 89 52 667 plus 243 89 52 667 nde okoya to sambela ensemble longo et mbala musu pe nzamba ko beta lisolo pona yo merci pona batu oyo baza na Congo te bato baza libanda ya Congo baza na Europe na Amérique na Asie na Océanie bo s'abonner na Kilongo TV ko banda mukola liboso kino mukola suka ya activité auditionné babeta pona e okota na kati ya Kilongo TV so s'abonner okoyoka ba mateya nyonso oyo ngamo mukola liboso na kotea bongo mukola mibale pasteur de la foi Petro kendaka bongo mukola misatunga mukola mine pasteur de la foi Petro clôturer bokolanda ngo nyonso na kati ya Kilongo TV mais bo s'abonner na kati ya Kilongo TV pona ozwa matière oyo bandeki